Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Check Check Mama, Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona bino yeyo mwana muluba botama muluba oka sentiment na profiter na peu sambote dans le big boss papa Sibou Mutombo depuis Allemagne bote na yo pourquoi pas na mon vieux JP Panda bambote na vraiment belé na mon vieux JP Suisse mikolo ba JP vraiment baza mupanza Darling moi trop. Toujours émission, vous avez droit de savoir, vous avez droit à koyeba lelo Darling azaye morote na plateau nazana bandeko to sana bango na nous analyse ensemble. Na tangu ya kala biso toyeba ki ndenge ba mama na biso ba betaka masolo ndenge ba bandeko ko bokolela biso. Mais lelo na moi génération na biso moins de négligence et côté moi trop. Ozomona peut-être maman azotika bébé na se to boite moi na ko nguluma na se asimba ni biloko asalite mais lelo nde komi koleka. O mona bimi bo mona sa bimi na lupangu aketi na terrasse. O mona peut-être moi na bazo qui paye comme il faut témoin négligence c'est trop surtout na ba jeune fille surtout que moi no eza ke baboti ba santé maman na ye maman zepa na bango to maman na bima comme on a vraiment ba négligence c'est vraiment mingi bandeko balandi. Pourquoi Darling alobi bongo na analyse na biso ya lelo kota la metiti makuna na réalisation azo balancer les biso photo oyo ya bébé na biso wana bomoni bébé na biso bavanda kana na ndako moko ya deux niveaux ezana nu inachevé vraiment nan vraiment esili bien te so na kokolo ba mon maman na biso bandai kokende wenze azui atindiki porte atiki bébé na biso wana na kati ya ndako bandeko. Bébé pe alamuki maman na mikomelite bébé angulumi aye ti koto bomoni na photo wana ko mitika po mwana muki azana mayele ta mitika so pa mi bamba barre de fer et cotier nde metiti mazola kisabiso et cotier wana bébé na biso akufi sur place. J'espère bozo mona maman na yenga zolela avant dina se yango lelo tolobito ça na nous analyse kota la dernièrement awa ba quelques mois déjà depuis to salela bino émission moko ya maman wa tikaki mwana na ye ya bébé na baleki na ye mususu bomonaki bébé wana courir ya ki mabe et salama ki bébé na biso wana azika ki akufaki tozo ebate négligence yango ezo uta par rapport ya nini est-ce que papa soka pesi maman kanda yango nezo sala ke maman négliger mwana ou bien maman soki azana moi ba problème moko bo sala ke maman négliger mwana ya s'occuper na mwana ne bien te lelo vraiment toye bango ka na analyse tozo sala yango nazanga mon côté nazana Jerry Kobetox na Blandine Bendo to ça na bango na analyse ensemble to eba makambu oyo ezokoma pourquoi. Pour moi na zai loko ya robate la ndeka za kosombi makina yo il faut battre lango tu uta na supermarché o ya nango faut battre lango po yo comme ça na cuisine na au place ngo tu o banda ko le ngo mais moi na pe faut battre les bongo. Comment ozo battre la TV na ndaku ozo battre la radio na ndaku ozo battre la peut-être ordinateur ozo battre la ventilateur mais moi na asa négligé ozo mona muto ozo battre la TV mais moi na vraiment asa négligé bazo battre la et metiti maso ko kiko fongola bandio so ya Congo Check Check TV ba mona ba invité na ngala nzana bango lelo na plateau o tozo sola na bango na to sa non analyse tozo battre ba accident ya bana ezokoma vraiment moi trop eleki yon tobito sa analyse ba makamwana ezokoma pona nini na robana Jerry Kobetox. Bonjour Jerry Kobetox. Bonjour Darling Love, bonjour na bandeko nyonso balanda Congo Check Check mbote na bino pi mbote na les boss Sibou Mutombo mbote na bandeko nyonso vraiment to jali.
Merci beaucoup, Todjali, Jerry Kobetox. Bonjour, Blandine Bendo. Bonjour, Darli la Canona. En tout cas, Mboti na bay nyoso yangako. Ponga pona kuma na bay bangako. En tout cas, merci na papa Sibu Mutombo et moi non Bendo. La peste na mon chéri joli Kaloumé, petite sœur nanga Fortina, vraie chérie na Suisse. Merci, Darli. Merci beaucoup, Jerry Kobetox, Blandine Bendo. J'espère vraiment Bolandi li solo na bisoto mais quand même peu non ko sala nous analyse lelo kota la négligence ezo comme na ba maman on bazo négliger bana bazo ko kasu ko s'occuper na bana te comme il faut toujours mona année o vraiment zaki année ya ba accident belé ezo comme na ba bébé na biso to yebite za par rapport mingi ba msu ba olo ba kanda papa msu papa pesi mama kanda ngo mama zo s'occuper lisu na bana bien te to mais quand même peu non ko sala analyse ensemble to ba accident ezo comme ponani. En tout cas, Darling Love, vraiment avec beaucoup de tristesse, vraiment. Quand on a moni balancé, photo ya moi nanandinga kangami, barre de fer et kangene lamba et étouffé à Koufi, et touché à makasi. N'habité, moi nazara na valeur quand na poto, na mikili poto to, quand à peine à Congo awa, moi nazara na valeur. Pour makambo et salami, likambo et salami na donc, et pesinga nanzoto malili. Il y a des bossons dans le sens réponse pas na yo. J'ai comme tox n'enga zakana mamo konzi bazana bana. Ce que j'ai comme tox bas soigner na mamo konzi. L'ingolo ba ke mamo konzi comme na kanda bana. Je ne pense pas. Et ça faux débat. Ba parents so même ba papa pe kanda maman est pas maman. Et comme pas bana te. Tout ça la bongo te. Ya mi balé na olo banine. O moni makambo o ezo comme la batu mingi wana nde na moni na photo wana. Na yebi ke fi wana omoni azaba fille oyo ba fille mère ba génération na biso oyo to ba génération na biso na ba génération kita génération ko bala te sente ne mutu ba sala makambo wana comment nga mi tuna kan comme so na kutena bana mobo ya mike ya ba 3 ans 4 ans 5 ans na kutena bango musika makolongulu bazoke kwa makadam nga mo be na tena bi na Congo mukolo ba ko mofuta mwana moko ata $200 mutula mutako mobomba mwana e o mwana ta mwana azota mwana kwa prince mama na yema ko likolo kiti azota la novelas l'année la makamona bien la Darling Love ba mama na bango ba jeune fille o mwana sa comme musika mais mama makolo likolo azota la novelas film nigérien lem soupe songi quartier le quartier azota nde songi siko kotika mwana bongo ndenge toyoki ndenge beti lisolo tanti na biso kendo ke ne wenze akangeli mwana ndako kokanga ngopa akangeli ndako mwana bimia sote mirte atika qui porte pour lili bovo na kana ndako bongo ya inachevé ozotika mwana puis boyebi ke bozala ndako étage siko tala mwana a glissé na ba marche piéton na ba escalier allez mwana kangami bongo na kangama ki na barre de fer wana étouffé tie bomi mwana siko yo wana na masena mabele ozolela okukanga famille ndoki okukanga nani ndoki donc mwana muke na yebisaka même baba na basi so na zala bango mwana muke akosaka tina katikata prince pour aomona on est surtout centre de jeune mais yone mukolo ko l'accès que place oyo za moto place oyo basakana kana ngote boyebo ani ko apprendre yango bandi ko kebise yango biso ko tozaki na kala au moins attend to kola na madaba ndeko na biso na yebike leki nanga ezala leki na mo basimbisa moto entre Gloire Christian Zakle basimbisa moto ali ngasi moto mama lamba basweka loboko bachena nzungu ati banda wana akoma so kaka bama zo lamba pousse pembeni ya bika ozika mwana ba prina kaye makamu comment kotika mwana bongo mwana kufa na niveau wana en tout cas ba fille mère génération santé botika biloko wana eza bien te. Merci beaucoup Bendo Olandi de Jerry Kobetox ça bien ça génération santé nde bazo me ko un peu ko sundola bana mais négligence peut to mona ngata ba maman mais so baza ba femme mariée ya ça vraiment la ndako baba na mbali mais au moins négligence na bana azo entretenir bana té comme il faut n'habiter analyse d'abord et pas inao Blandine Bendo ils ont demandé gérer le but génération c'était pour ceux qui bâtir bon bien stop nga singa na bota na balate mais nga so moni mwana ngo sepele na boti mwana nga na zana age moko na ko sala na ko sala yenga ki jeune fille mais na kidisa mutu pona mwana nga na Christian vie kongolo muswamba na so pa mutu nga na tia penza na bokola mwana nga comme il faut
Nous sommes dans une dimatique et bendo quand yo za moi oui ça moi na ngai et na ka sa génération c'était avant maman et en plus c'est la première fois que moi na ndako tant likambe yaka to yebakati en toi atika kembale belé on comprend ça parce que atika kembale belé pourquoi moi na muke bon ça soki ba 9 mois kasi quand désiré puis la moto boui toi quand on a kati parce que bima libanda quand désiré puis la moto bon moi il makasi bon que na mona weni ça raison moi il soki ezali eza raison ya obima na moi note oza na parasol te accident ata maman asali musala mienso alembi yebisanga sikoyo tam mwana moi yebisanga msusu yafana na ngiringiri andako kene kinkole na moi makasi oyo sana kinkole po ba bien na sala wenzi ke sana kinkole exemple afanda bo akoso fana kita akofa bel aso akina izano sa basha yebisanga so sa basha ya ndaku sa basha kakeli mwana ndaku mama chérie ezamba la liboso te to sala kayango to ba ngomene fois mukolo mutakufa yebati soka yebaki ke ndina kangi mwana ngana ndaku lelo ke dikambe kumele bongo na ndimite ke ngatika mwana yi. Vous comprenez? Des fois, à ça la kayango, mais c'est accident. Hein? Nani le to yana nous attend que maman biso na kala ne ba maman biso ba bokola biso zaki oka maman na solingala na ngana bota mwana na ngana âge ya 13 ans mais na ndota mwana mu Congo mais lelo ba jeune fille ba comme un peu ko soni po atambola na mwana si batambola et jamais ba pona ni poso darling poso muto linginga olinga na mwana nga nga boso mba linga li fo ali Christon vite donc c'est que to zalati on comprend to battre la bana eza accident to bon med fois hein eza accident ya tikia su ya tikaki mwana ndenge battre la pe mwana na ndenge moi eza libanda ati asupe mwana pa lala kinae bendi oui mwana lali a bendi porte akeya donc akebo akenda ki mbangu na kende wendi na zonga no kilanda mwana metango ya ye akutisa ngwa mawa asala ngona nkote ese mama nyanga ko ngabo mwana 9 mois j'ai contredit ndeko na biso bendo ayebisa ngai o vivre na kin pona ebite ke ba fille ya kin quand même bana négliger sa bana te misupe baza na poto pe to mona pe bana bazo kufa pe na poto oya kufi oza na Afrique yawa mais to mona pe bana misuba kufa na poto mais na ebiso lelo génération ya biso na bino ezali pe na po mona mama memi mwana kene na bara o mena ne masanga c'est très rare eza passe ko bebisa podium d'abord ndebo zawana yo mona maman va na mesa o mena soki 4 koi 5 koi okozwa temps ya komema mwana na China mukongo na air nini ok concert ya wera concert ya kofi okomema yo kokene air nini bazane na négligence soto yena nanga mundolo bi fo mema mwana place o mela mwa moko bara baro terrasse eza mabe baloba keza mabe est-ce que otika mona poka ngene na ndako mona kufa est-ce que bike ngai na loba ngai nga kokobara nga bando mema ngana kokobara biso mwasi ba meminga po ba protéger ba kena ngana ba na kola tinga na sana éducation te et parce que so batiki nga na kufi kuna na ziki kuna na simbi courant kuna ezande zo lo baté asali yango na côté o comprendre mama botiyo bazaki la mama na ye so nga mama linga bima atiki opa koko ezande ezaka ko ngai pe bozo ko ngai na ki partout na mwana nga so mda mwenga na mwana so mda mwenga na Christon vite oui oh na kila mtu tia moninga na zala kila mtu kotika na Christon vi yasir o comprend na kila mtu yasir kotika na mwana mais ngamoko ninga na zaka toujours na mwana nga pembeni ama mwana nga liboso mwana nga liboso be nga mama Christon vi mi balete mi satu te pour nga deke mwana likinda yo ozo raisonner bon mais ça va misusu mama wana msusu asala po azana mutu te ngaba tika mwana lotika Christophe pa mutu po nazala ki na mutu to zaki ne ndaku moko tika na mwana parce que ye msusu azana mutu te nazo bandula medfo ezala ki mbala liboso te eso asala kayango mais mukorola kaka ne accident yeli mwana na ye mama ni nango akoninga mwana azo likama sepela mais ye wana to bisu totali azo lela. Et ça passe. Français balobaka mieux vaut prévenir que guérir. Il fallait nengo lobi wana ezali kama akanaki yango te mais il fallait prévenir déjà libela. Kota la darling muto ko sote ko tika mwana ko kanganda ko tika mwana kata ndako mwana ya 9 mois bongo c'est très dangereux. Et ça très dangereux. Muto ko sote soit ko sala zandu te loko lembi soit vanda soit mwana mwata ya quartier mukyo moni ko mene makamuna papier asomelo biloko soit ozi mwana no memena mukongo finiki eliputa mieux vaut même finir les puta tiro ça nezando ye na ye ke kotike na ndaku
eza mabe makasi bandeko na biso basi bazosala makamana. Tu peux imaginer mutu aza na zemi ya mwana aza na mwana ya 9 mois. Mais azokende concert eza di 13h jusqu'à l'aube. Mwana kolela leli na niveau mo bodo kuto ko imaginer te. Ba fille baza na négligence makasi ya bana. Preuve aneto beti di solo mwana zikawa. Papa na mama bakei oyo aki koteka o paki koteka botiki mwana okake mwana mwambula mwana do botiki mwana pa ya mwana akozwa ta ye mwana sozo ki ma danger moto pela ko kima no ye moko otika leki na ndako do négligence za makasi benda tika ko baka masolo bana yo soko sala ngo pona mwana no tout le monde osala ngote ngana ebi couple moko bazaka mwasi na mobali na kati ya ndako mongo mususu mwasi mwaki ni wenjizala kite po mwana zolela apena muto otikela pe otikele mwana te mwana zolela bi nde mwana zolela do sekelo na kolamba te na vanda na mwana meta mobala yaki désolé mobala tombe moi t'expliquer te ndo tikela mwana zaki te si on a lié te pona po yo julu bo memaki mwana tala basota mibala msusu esa négligence te esa likama darling mokande totambola na nzela boy comme ndako comme on s'accident au kufi nyoso wana wewe nyoso tobunda na pamba tobunda na pamba po e comme bongo te bendo ndeko nanga na ebike ngam nazo poser ba question te po comme bongo te mobali pas silikate ke olambeli ete po comme bongo te zwaka mwana tia na mukongo finika ili puta to parapluie to parasoleil ok na mwana e ko coûter le côté au moins yo ki osalango bande ko na bino franchement ngana webiso moi pardon on a ngana mona pe maman moi ça mais maman no kene na kene pe ba charge à bongo ba ko boya pe na bana ba bebisela bango esthétique na podium asa beti de jini atai o koto zo la sa sima koto ala explique moi tatouage pe mena acha mwana mkongo aya tika ko tika baza ba mamati kasi mwana benga ba mama par hasard baba mamati mwana na yo moko bomi 9 mois darling 9 mois na libumu nanga ba mwana nga bebisa esthétique no bebisa po Christian vi na nga sa lobby na ngai darling tango na role pona sa makaska boete pona ko lemba o tango na ko lemba yende akwa ko soutenir ngai valeur ya mama ozala ndenge ni za mwana na fier na Christian vi na nga tambola na mwana ngai na tambola na yeti chilelo ma fille à moi 11 ans premier CO autant appelé na lycée Kabambar to kende déjà na shit Blandine Bendo na invité conseil ni noko pesa na bandeko oyo ezaka te que négligence ezaka na Kinshasa ezana ngo partout na monde entier mobimba conseil ni noko pesa bato bazaka ke oboti mwana na yo ozina autant ko boko la ete ayeba déjà na makambu avant bandako tika ba mso mona boti mwana mso tikele mninga na mwana vraiment conseil nini okoko pesa na bandeko basi en tout cas conseil na ko pesa ne bandeko na ngai pour mwana abebisaka na ye aspect motu to ko taper kano même pe mwana il sala pe loko pété en tout cas esalika pasi na muninga mwasi okendaki wendo tiki mwana na ndako mais otika mwana me bagite ke lelo likama ikozo mwana ko kufa zwaka makasi zo makasi mbala sima ma chérie kozongela ngote sokoke wendo zo mwana kangaka na ndako mbala sima kozongela ngote tala likama ozwi peut-être ozana bana pona ngana na mwana moko wana po soka zaki na bayana na ndimi te mwana nga bakuta oui sko tala mwana moko bote ya vie akufi bisanga etu kumada aja menopause donc sigi ukufa sans mwana ça passe en tout cas ça passe quand on monter mais ça passe donc on a ça passe tant mon qui passe qui bon maman mon qui toko bongo penda akufa bongo ta ligne ça passe en tout cas on qui passe pour notre maman moboti. Merci beaucoup Jerry Kobetok c'est comme l'épisode du Jean Asuka en tant que moboti en tant que papa conseil ni vraiment okoki kopé ça pour aux appels ko ya bandisa ngo biso to za bato to zo éduquer masse conseil ni okoki kopé ça pour ba accident e komaka ezata moi mukie na no vraiment accident ya bana e komi moi trop to nango vraiment ils a vraiment élevé ma caisse conseil ni okoki en tout cas darling love naza ko silika makasi et puis moi pour ça que les amis n'angai parce que maman wana alimbisa ngai ce qui vraiment ezaka que chaque jour atika moi na bongo ya ndo mona ngeza bien
lelo on de on a besoin d'azolo bageza likame komi. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, ba maman botikali nature et enseigner bino. Nga lelo na kamaka mwana bavanda na bandale mais mwana tanga na lingwala mais bozala mutu kate. Tu peux imaginer. Bisata tokola na kala so moni bala batanga musika seke bazana mutuka soit balulela bango express. Mais ba maman lelo bakoma ko risquer nyoso tola po ni na quartier ba moneka ke bana batanga na école chère. École chère oui, au foot minéral mais mutuka ezate. Bana bakobanda babimi wana faut bakatsa na ngambo kuno po bazwa transport bazonga para bango moko bakomo senga batanzela ya katisanga azokuta na ndoki azokuta na diabulu azokuta na muto basenge mara mikelelo bo protéger bana ba maman s'il vous plaît ba fille mère c'est tout bino bana bazali kabo ya nzambe ata ba sentelo yo yeso ki wapi tanga yeka kazali kabo ya nzambe do bo protéger bana naza ya kosilika makasi ta sepe nango ata mukete. Bande on a biso pa poto tant ba négligence kana kini ate même na poto otiki bana soki na babenga ona ni soki na crèche l'année la bana bino denema to mona awa mona mo ba beteke mabe na crèche bino bozo pesa mutu musu confiance mutu aza mona tata na ote mona mama to pesa confiance ndenge ben na zolo ba na si mutu mobo ya otikele mwana nga surtout ba fille na biso génération soif o ya Kishasa oyo musa na bino concert wapi musu pe église. Église est de 9h à 23h. Moi, je suis mon andako. Nandako bongisi te mais l'église aussi ngo bongisa. Donc pour protéger bana et ça la bien. Merci beaucoup pour protéger bana 42 Jerry Kobetok Salobi moi naza le rôle la maki folengela et pour ça quoi ina se ya rupanzana ezandenge monde toto mona bébé na biso oyo akufi peka lokola ba jebo. Blandi bendo au monde de la fin na yo pi bambote na ba yayo tozoka voilà déjà. Te pour gérer bongisa nando tike pa moi sa koko na ngai nando tike pa mutalo pango te pa moi si ya koko na ngai koko na ngai ya koko na ngai ya mobali sko moi si na ye nazalaki sir na ye po nazalaki nenda ku moko nazalaki nenda ku moko gérer po mona ki savi kongolo sika kolate en tout cas mona kola ki tok makasi en tout cas ngana pesa na kabambote na pesi Fortuna vrai chéri moi c'est bata fista la cible pesi ma copine nga jolie Kalume ya na Djoubé quoi maman chéri Pierrette Luswa moi c'est bato ya oncle nga Lidjo bana kati ya Suisse bon bataka na Liège wana ceux qui na Liège aux ono ba en tout cas c'est bien makasi. Merci beaucoup Jerry Kobetok bambote na bayayo tuzoka bana. En tout cas, nous avons fait mbote makasi na bande ko na nyonso o bazana di banda ya mboka basunga Jerry Kobetok sa bibi Rita BBC na pesi mbote na champagne mbienga ma petite sœur chérie na pesi mbote na Diana Ngasami Mokili boss ici Bumutombo Azmak la canadienne ayaya na bosanité Pacheco Munyanga le grand Michiga na pesi bambote belé et puis na pesi mbote lisusu na Fifi Ndongala leki ya batu ya Chantal Ndongala vrai nanga en tout cas na senti pena ke ozandeko nanga na pesi mbote na bandeko nyonso balandaka biso. Merci beaucoup tokomi vraiment na suka il y a émission na biso il y a lelo on est aquí vraiment il y a bino darling love asalela bino no analyse moi muke po négligence vraiment na bana eza kitoko makasite wana ningi susu na pesa susu mbote na boss Sibubutombo. Merci papa pour la confiance pourquoi pas na l'homme ben ve Jean-Marie Mubenga papa solution na Bruxelles wana na ville ya Malina. Si vous avez vraiment un problème, vous avez besoin de contacter Jean-Marie Mubenga, papa solution, na Bruxelles, na Maline, pourquoi pas encore na mon vieux Georges Djungo, Tetelake, Mafumbe, Bambote na vraiment belé, JP Suisse, mon vieux, na ville ya Arène, Bambote na yo vraiment, l'issous et belé, maman madongo ma la patrona, mote maya fiotingo ma, Bambote na belé, si kozwami na Suède kuna. Merci beaucoup na metiti moi na sima caméra, to monani check. Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Congo tek tek TV Yasiba Mutombo Dina yese na Congo tek tek mama Yasiba Mutombo